Coucou, bambote na biso, eza bongo wabino la reine Nzinga, mwasi makasi mulie vencedora, mwasi oyo alonga kabitumba. Bon, po ya liboso po na kobanda, nazo pesa na novema mbote na ba fidèle nyoso oya la reine Nzinga TV, en tout cas bambote epai bozali, boye ba vraiment que la reine Nzinga soki azo telema liboso boye, eza vraiment grâce na bino, na courage oyo bozo pesanga, yango ezo senga susu la reine Nzinga tango nyoso, ayaka liboso na bino, pe liboso ya baika na bino, pe la reine Nzinga akotaka vraiment na bandako na bino. Oui, pona ndani ko banda lisolo na ngana ko pesa nanu vraiment ba mbote pena na ba fidèle vraiment oya la reine Nzinga TV, nazo pesa mbote pa ya Mikiliste Weblo, ba mbote vraiment ba mbote papa pa yozali. Merci na nyonso oyo vraiment zo sala na la reine Nzinga TV. En tout cas ba soutien na yo ezo sala vraiment bien papa. Ba merci vraiment esika ozali. Après na kopesa lisusu mbote pa papa na biso Filomo Pepe, bambote na kopesa lisusu mbote pa ya vie nanga makuma vinga molobeli ya mboka bambote vraiment vie nanga pa ozali vraiment. Merci na bino po bino bato bozo sala vraiment po ete la reine Nzinga ya lisusu liboso. Merci vraiment en tout cas na ba conseil na bino ezo sunga vraiment la reine Nzinga. Ezo sunga nga makasi bo continuer kaka boye vraiment bo lembate. Po ete musala oyo tozo sala vraiment soki penza ba conseiller baza pembeni te, en tout cas eza pasi. Bandeko na bo ndimilanga. Koleka vraiment liboso ba écran boye, koleka liboso ya batu ebele billiards de personnes. En tout cas eza black te. Soki te ba conseiller baza te, okoka vraiment koleka te. Mais grâce à bato na sili kotangela bino, bango vraiment bazotia implice na la reine Nzinga TV, nzambe vraiment za na bango. Oui, pona ko bakisa sur likamususu, yo muto koti lelo na teva la reine Nzinga. Osomo na kana loboko o ya droite. Omona makomi moko wana eza ya rouge. Ndeko nanga yo muto koti kaka lelo. Makomi wana ya rouge. Fina yango osabone après ekoki kaka te. Poso ko fini kaka osabone kaka, obano raté vraiment ba masolo ya la reine Nzinga. Sala boy, s'abonner. Après, oko fina na cloche ya notification. Cloche wana ngana explica kako bien la lingala. Fina ngonga na soko fini yango eko bimisa o bangonga misato. Na trois ngonga wana o fini lisusu. O muna eko bimisa kaka babiloko moko likolo we sala boy. Soko moni kaka bimisi kaka boy esili. Obano raté lisusu masolo ya la reine Nzinga te. Pote la reine Nzinga ya kapamba te, soki la reine Nzinga ye vraiment na ndako na yo koyoka makele moko elela ngringi anto ozalaki na cuisine, anto ozalaki na chambre okoyoka kama makele wana, soki oyoka makele wana ebeti seke la reine Nzinga ye. Pote la reine Nzinga vraiment ya kapamba te, soki ya seke likambu ezali pona ko banda vraiment lisolo na biso lelo naza vraiment na lisolo moko ya pasi pona ko betela bino. Côté mususu pe kozala bien vraiment et ça peut conseil et kozala pe bien conseil. Po ete makambo ola nina beti la bino lisolo ezo sala ma vraiment tellement ebele ezo sala vraiment passe. Yango na siko la reine Nzinga ba sola kina papa na biso na kopesa ye kombo te aza bongo na Afrique. Alors bina pesa vraiment kombo na yete aza pe na poto te, mais lisolo na ye eko sunga pe na biso batoza awa na mboka mindele. Ye aza na niveau Afrique, mais makambo ya kutani nango ezape biso awa pe na poto tozo kutana pe na makambo oyo. Yango bandeko nanga pona ko banda lisolo na soli na papa na biso asili kosoa na la reine Nzinga. Alobi la reine Nzinga na zui vraiment likambo oyo nga na zui, en tout cas ekozala pe bien. Ponga na biki na liwa, ngai vraiment na biki na liwa, na ko sepela pe mingi, obeta yango, tamusu batu mususu pe oyo baza na situation nga na zala ngo, eko sunga bango vraiment. Ngai papa pesa lisolo, papa na biso azalaki na ye na pays mususu ka wana na Afrique, azalaki ne kote mususu. Asali kaka nyonso, akei sikoyo kotala mama na ye, epai asombela vraiment ndako na ye, pa asomba ndako na ye, atonga pe ndako na ye kitoko, mais atia mama na ye kuna, atia bandeko na ye kuna, atia mwa
quelques personnes kuna siko ye avanda na ye côté mususu na famille na ye soko vanda ya vanda côté mususu na famille na ye siko e sala na ke ndenge pesla kaka bi ke non tango nanga vraiment ekoki na minute ndenge za boy fona kende koteka ndako wana mama na nga na zoye na mema ye esika ngai na vandaka moi mobala bato pe asali nyonso alongo na pays oyo azalaka ba pays moko ya Afrique akeli susu akesko côté asombela ndako na ye na pays pe na ninyo na mboka mususu na pays mususu tanga ke kuna sikoyo akesiko kokuta mama na ya vanda ne deja kuna bandeko na ye pe bana papa mama leki na ye bana pe bandeko na ye babota ba mpe moko bango nyonso bavanda ka kuna po ete ndako mo vraiment awa tongisa zaki ndako moko vraiment ya munene ndako ya munene donc ezala iva ba chambre belé mama ne pas vanda na chambre ye moko papa na bango pa kufa na ye kala bandeko ne pe bana vanda ba chambre na ba chambre vraiment tellement ezala ke belé ya lobi ke non ngai naza vraiment na besoin na ya na poto ndenge naza bofuna ke teka lupango na nga wana comme ça mama na nga na mema ye pai na nga po ete naza pe na bamapango na nga pai na vandaka moi mobala bato pe abongisi pe voyage na ye be akei pe esika asombela lupango na ye esika mama na ye avandaka ayebisi mama na ye alobi mama ndenge eza boye ngai na ye vraiment en tout cas omoni ba vie Afrique vraiment na baye yango mama na nina ke evanda nga na mokili ya poto eloko soko nga na lingi mama longwa na lupango oyo na mema yo epai nga na vandaka epai na vandaka ovanda wana na ndako mususu wana pa na opeso mwa annex wana o bane ovanda mende lupango oyo angai nazoteka yango pe nazwi deja mutu akosomba lupango oyo mutu akosomba ndako oyo po lupango ngo ezali batonga vraiment kitoko baclotinga donc ndako mo vraiment kitoko eza wana abi nazoteka yango baopesa nga vraiment mbongo na nga ebele mususu na osala makambo na ke poto reste na kosomba su mwa terrain mususu mama en tout cas na lembi vraiment na okoka lisusu te famille na nga pe mwasi na nga na bana tosola na biso deja toyokani makambo nyonso ndeni tokoki kosalela mwasi pa ndimi yango namoni mama na ye asoki mpe na mama na ye bien mama na ye pa alobi te mwana nga eza pe likanisi moko ya malamu ndenge bosoki deja na mwasi na yo na ndako eza pe mabe te eza vraiment likanisi moko malamu soki botosala sikoyo boye mama na ya tuni mama na yo atunaki ye boye na bosala alobi bongo sikoyo ngai okomema ngai kuna problème eza te sikoyo bandeko na yo bakokende wapi ye ayebisaki abi non mama bango fo badebrie baluka esika bakende lupango na biso mpe oyo ya papa eza nango mpe wana bakende ofanda kuna bango batiatia bato kofutela balongo na bato kofutela wana bakende ofanda kuna mama oyo eza ndako na nga na tio pe deja bana papa akufa kala deja tango nange koki esengela teka sikoyo ndako nanga komisana kende nga poto mama wana eza likambo nanga te bango fo badebrie bakende na ndako oyo pa tokolela bakende kuna boye basoli na mama na ye pa alobi kosala boye te po mwana nanga kosala boye te donc abondeli vraiment mwana ye na ndenge moko pena kosakana te abondeli mwana siko mwana pe alobi ke non mama ngai pe alupango oyo mpona teka yango bon mama mona ye kaka mwana akangami kaka na liloba moko ke ateka ndako na ye ateka yango mpo alanga kende na ye na poto bon mama mpe amonaki yango problème eza te mais so wana bandeko na yo na ndenge moko vraiment ya mayele mpo makambo vraiment ekweya vraiment ya mabe te so wana bandeko na yo mbala moko papa na biso oui avandisi mpe mama na ye avandisi bandeko na ye ntango avandisi bandeko na ye alobi ke ndenge eza boye vraiment ngai ndako na nga pai navandaka vraiment eza lisusu mpenza bien te ndako wana ezosenga mpenza na banda kobongisa yango mpo lupango vraiment etikali vraiment lisusu bien te sikoyo mpona kobongisa ndako na nga pai navandaka kuna bambongo mpe eza te ngai mpe nazalaka so na mosala malonga te nalongwa vraiment mosala yango ezosenga sikoyo ke ndenge naza boye nateka ndako oyo so nateki ndako oyo nakei kobongisa yango sikoyo pai vraiment navandaka vraiment mpo moyen kutu te bato mpo bazobuka bandako wana vraiment ezosenga bambongo ebele yango na mpe bandeko na ngai vraiment nalingi bino mingi après eloko na koyebisa bino lupango mpe oyo ya famille eza nango kuna ekozala malamu koyebisa deja bato wana oyo bazofutela wana balongwa basala tu soki ke garanti na bango esili comme ça balongwa bino bozwa borekipere soko bachambre wana ekozala malamu mpo na nga vraiment mama nazomema ye epai navandaka
ndako na nga so na teki yango na bongisi kote wana bon asoli na bandeko ne pe malamu bayokani bien nzoka siko bandeko na ye basepelaki te omoi likambo ezalaki wana bandeko na ye basepeli te bayoki ye kaka me basepeli te bayebisi bavandi siko garçon ngo siko jour moko boyake abetika mwa tour bango batikali kosola na mama na bango ye azolakisa nini yango azolakisa nini siko ndenge tozala biso tomesani deja awa alinga ntina biso na lopanga famille ayebi teke kuna ebimisaka bamatata kuna ebimisaka matata yango totia bata kofutela biso tokokende te esika tokokende eza te tokofanda awa mama bango alobi abi omoni eza pasi mingi po ye pe epai avandaka wana eza lisusu vraiment bien te apesinga vraiment baraison na ye namoni vraiment ke mwana ndenge aza na pena aza su na mbongo te ezosenga soki ateki ndako na ye oyo yango ekosunga ye mpona kotonga esika ye avandaka donc mama na bango mpe ameki kosolola vraiment na bana wana me bana yango babayika mama ekosimba te mpo toza na esika kokende te ekosimba te donc ekomaki sikoyo lokola koloka mwana mobali akomaki soki aye na ndako apesi bango mbote bakopesa mbote te soki azosolisa bango bakosolisa ye te azoyebisa bango ndenge eza bomikolo ezokoka deja bana na ye anasali deja 2 mois me nazomona esika bozokende te bademarche mpe ya ndako na bino mpe bokende bozosalela yango te ndako ya famille mpe boboyi kokevanda kuna sikoyo tokosala nini ngai mpe kala mingi te nazwi deja mutu yango azoya kosomba awa bino bomona ejour wana mutu wana ayaki awa atai lopango makambo nyonso asepeli nango asepeli mpe na ndako kala mingi te soki bino bobimi ntango ngai nazobima mpe comme ça apesi nga mbongo na nga nake na nga makambo esili tosina ye na yemba topesi buku na lupango sikoyo bozolekisa nga ntango sikoyo eske bokobima mikolo nini koyeba problème lelo makambo lobi makambo ekokoma pena na ntango ya suka mpenza batango babimi ntango babimi bayebisi yo anko kolongoli biso na ndako okomona garçon abina mona nini lupango ya bino ntango nga natongaki yango ete bino botiai nga loboko abinga na longoli bino na ndenge ya koswana te na longoli bino na ndenge mpe ya mabe te me nayebisi bino bokenda lupango ya famille na ndako ya famille bolongola bato wana mabe nini oyo nga nasali vraiment apres ndako eza ndako na nga esengeki nateka yango ndako natongaki yango ngamo mpe natongaki yango nayebeki ntango nyonso so nalingi kotekama so mpe nalingi kotekama te siko nga naye nateka ndako na nga nazonga na nga nakebongisa ndako nazalaka nango kuna mpo ebebi vraiment moyen kutu te naye narenouvele ndako na nga siko mabe eza wapi avandi kaka kelike mikolo akomona lokolo na ye ekomi kopola lokolo vraiment ekomi kopola babwakeli ye maladi ya mbasu donc lokolo nyonso ya mibale vraiment epoli siko tatango naomona kaka ke lokolo ekomosaka bamikusa donc abandaki kokipe te azokwanda kaka omona kaka lokolo esali kaka mokusa azoyebisa mama na ete naokompare te lokolo oyo ezosala kaka mokusa ntango nyonso mokusa mama nalobi ke naomona yo mpe claire te mpo lokolo ntango oyaka ozalaki na yo bien kaka sikoyo okomi kokwana abi antuka foke okepa na hôpital batala ake mpe na hôpital batali babendi makila eloko eza nango te me mokusa kaka batali bapesi bapomade atiaka eloko te ti akomi komona sikoyo ebolokola yango ebandi kofimba ebandi kochange couleur ebandi osala bapota donc ntango ake mpa bato na basalisa babike eza mbasu babwakili yo mbasu donc na miniti oyo papa yango na miniti oyo aza na pasi makolo na ye nyonso mibale epoli donc nzambe kaka asala kaka ya minene epai na ye me ayebisaki nga abandi deja korekipere mwa moke na bakisi oyo azozwa ya bokoko nde bazopalola yango vraiment lokola donc kote mosusu mbasu kote mosusu kolilikola maladi moko boye abi bazopalola yango nano kopalola so bapaloli yango batie soki bakisi balembalemba soki banini abi mama donc lokolo mosusu maladi mosusu azokomprendre kutu te abi mama nazosouffrir bayane nazali awa mais badouleur oyo nazalaki nango na oyo naza nango sikoyo epesi vraiment mwa différent sikoyo nakomosentir déjà que ça va moke nzambe vraiment azosala malemba mpe na bapriere tozobeta bapriere nayebi ke nyonso ekoleka sikoyo nyonso wana sikoyo eza ndenge alongola ye bandeko ne na ndako ndenge alongola ye bango ndenge famille bazolobela ekoki kozala ke bango nde vraiment basali ye bongo
eza bango alobi ke bandeko na nga vraiment babwakelinga mbasu eza bango po ete bango avant babima na ndako na nga balobela nga maloba moko ya mabe babaki na nga vraiment komona balobela nga maloba moko ya mabe sikoyo ntango bakei eleika mikolo mingi te lokolo na nga mpe bandi kovimba yango nazomona vraiment ke bango nde mpena bato basali nga boye bango nde vraiment bato babwakelinga mbasu donc na miniti oyo epesili vraiment pasi makasi vraiment papa na biso amiteki nano mpe ndako yango to akendelaki na miniti azozwa kaka batraitement donc ekomi sikoyo lokola mbongo moko sikoyo ekomi obima donc ya oyo kutu andimaki teke ntango akendeki kuna koya kobimisa mbongo ya bongo mbongo nyonso akende na maboko esili mwasi na ye pa azali akomi otina ye mbongo bandeko na ye partout bazotina mbongo mpo kaka azwa kaka traitement kaka ya bokoko donc eza pasi vraimen epesili pasi mpena lisolo ya ndeko na biso mpo na ngai nayebisaki kaka maka na mabondeli alandaka batraitement wana nzambe mpe akosunga ye akokóma na ye malamu donc epesili vraiment pasi makasi mpena komona ndeko vraiment na niveau wana epesili vraiment pasi makasi mpenza yango na bandeko na ngai mpo na ngai nakoki koloba ke to makambo euti kosalama ndeko na biso ekoki mpe kosalemela yo ekoki mpe kosalemela nga donc nakomprenaka phénomène oyo te vraiment omoi lupangu soki osombi lupangu na yo otiango kaka bandeko ebimina nango kaka matata soki osombi lupangu ozwi kaka yo natia bandeko na nga baki evanda kuna o bana kingani ya papa leki bana tata mwasi bana kingani bana mama leki bana kingani baki evanda kuna jour ekozala sikoyo olingi oteka lupango wana ekobimisa nango baproblème kaka bandeko na nga yango wana eza nango vraiment na ntina moko te bandeko na nga soki osombi lupango nongo eza kaka conseil oyo molie vencedora alingi kaka apesa mpona conseil na lisolo ya papa na biso oyo asili kopesa nga mpona nga conseil na nga na kopesa bino bandeko na nga soki vraiment oza na lupango na yo ndeko na ngai osombi lupango ata oza na poto otindi mbongo be yo moko kiti osombi lupango na yo conseil ya malamu kotia famille kuna te malamu tia bato akofutela bazofuta na bango ozozwa mbongo no jour ntango yango ekokoka oyebisi bango ke ndenge naza boye ntango ekoki bobima bakobima bango locataire babima na bango sans problème mais soki otie famille kuna oyebisi bango ke ntango nange ekoki bolongwa na ndako mpona boyeboye opesi bango baraison na yo ekolukila bino kaka bakoswana ekolukila bino kaka baproblème misusu mpe ebendaka liwa eza mpe na bato ebele basili kokufa mpona kaka bamakambo oyo yango bandeko na ngai vraiment conseil oyo molie vencedora azopesa vraiment bandeko na ngai mutu na biso oyo mutu oyo il faut vraiment esalaka po soki mutu na biso esali tokobanda koevite baproblème wana kuna ekoma baniveau ya bambasu ekoma baniveau ya liwa ekoma baniveau ya makambo ebele ya koswana ya koyina na famille mitu na biso oyo vraiment fo esalaka bandeko na nga lupango na yo kozwaka teke lupango ndenge osomi lupango ketia bato bandeko na yo keba eza conseil mabe te nazopesa na bandi yo muto ozolanda nga okutana de na baproblème oyo pa ozolanda nga ozomona pena ke wi molie vencedora azoloba pena maloba vraiment ya solo ndeko na ngai kote mokili oyo tolingani te mokili oyo nde tolobaka satan aza kaka mutu oyo kaka aza pembeni na yo akoki kozala ndeko na yo akoki kozala mwana na yo akoki kozala papa na yo mama na yo donc satan aza mutu mabe satan aza camarade na biso te satan akoki kokotela mpe na mwana obimisi na libumu noboti ye mpe na césarine satan akokoteli yo mpe mwana yango asali yo mabe yango bandeko na ngai vraiment fo tozalaka mayele kote wana na ndenge tozosala bamakambo na biso meme yo moto ovandaka na afrike wana ozosala bamakambo na yo ozalaka mayele mpo ye aza na afrike akutana baproblème yo sikoyo na biso bato ovandaka esika bomengo esika bamonaka pene okikaka na nzete obuki mbongo esika bamonaka okikaka na esika moko obuki na yo anta yo moko otongisi ba immeuble kuna yo kasi immeuble wana yo otongisi yo kolela ngo te okolela ngo te tango tie déjà bandeko na yo kuna na lupango wana yeba yango ekozala pasi soki otie papa na mama na yo eza eloko mosusu bakompagne yo ke na miniti oyo mwana biso seki alingi alukila biso kote mosusu tokende ovanda bie mwana biso bepo ekozala nango bongo mais oyo tia penake yo botie bien bokompagne penake bandeko famille totia kaka famille ekobotela ngo kaka baproblème
yango na vraiment bandeko nanga conseil o Moulez Vencedor ayela kibino papa na biso akozala vraiment na posa ya lisungi na bino bokoma na se wana pona ko tango azotanga ba message wana pe ko pesa ye vraiment courage azomona so ndenga sala tena minute de colonel se vimbi kote mususu ndenge pese bazopalola kote mususu ndenge mbasu e vimbi ezoki bapota donc papa azokompani te mais ayibisenga na mawanzambe bakisi wana bazotia ya bokoko en tout cas bapota ebandi kokauka kote bapalolaki ezosila kote pe wana mbasu wana pe amoni bapota ezokauka donc eza vraiment esengo mingi yango kaka nazalaki nango vraiment mpona koyebisa bino bandeko nanga nalingi bino vraiment mingi bozala kaka fidèle na TV na bino vraiment ya la reine Nzinga. La reine Nzinga azali, la reine Nzinga aza en tant que bomonaka ye mingi te po ete la reine soki bomoni ye mingi te boloba te ke o la reine nde bokomela anga eza bongo te. La reine pe aza pe na makambo pe asalaka ndenge pe bino bozala makambo bosalaka ebele botikaka yango bolanda nga la reine Nzinga ndenge pe la reine Nzinga azaka pe na makambo ebele soki asali kuna atiki ayesusu kosala bino émission yanga bopesa nga kaka bacourage ebele bozala bavideo na nga bopartage yango après baona basabona te bosabonaka po ekozala bien po ete na futur la reine Nzinga vraiment abombeli bino makambo ebele na futur bokozwa vraiment makambo ebele na TV ya la reine Nzinga donc po bongo na makambo wana ezosenga bosabone bolike vraiment ebele ba musapi na biso wana pena po tango bozo like ekopesa la reine Nzinga vraiment courage makasi tango bozo like ekopesa nga courage vraiment makasi bandeko na bondimelanga yango nalingi bino mingi tokutani bongo na numero mosusu soki nzambe akondima nayebi ke nzambe oyo asala biso pe alingi biso mingi akozala biso tikino ye moko ayebi kaka tosuki bongo na komba papa pe ya mwana pe elimo santo.